kitoko boy place gloire oyo ngai na pesa mena na protégeaka na sirveaka na monaka et puis elinge koma nango ya mutu mususu zuwa ebandi koya déjà une responsabilité nzambe apesaki Lucifer ya ko surveiller mabele ya kitoko gloire domaine ya kitoko mais si ko domaine nango ekozala ya yote yo role nyoka ko surveiller ezalaka bandeko poto ke na ba exemple très facile bandeko toza na ba diaspora na bande tosili ko vivre déjà expérience oyo ya komona ete yo na dans la diaspora ozwi biloko na yo otindi na bandeko na ba camarade bosombela nga mabele $10,000 ngoyo bango bakokende peut-être bamoni mbongo no bayokela ngo zuwa mbongo ebele boya ye mutuka boya ye bakomi kosala bamakambo na ndenge na bango na gloire na bango na place na yo et puis yo sikoyo jour ekozalaki olingi okende kuna bamosusu bakufa bazali mpo akei biloko na ye ayebiki aza koya babomi yo. C'est comme ça où Satan ayebaki ete gloire mabele oyo nzokande ya mwana oyo kaka non mwana oyo ngai fona boma ye tanga mokanda apocalypse très bien okoya komona ete zuwa Satan esalaki kefona boma mwana oyo parce que yembo za héritier na babiloko nga na silvera na biloko nga bapeseli ngai nkembo gloire na place papa nzambe menare non je dois l'attaquer kwa attaquer mwana nde biloko oyo kakete guerre et ya liboso ya matata ekweyaka na lola. L'enfant doit être protégé. Protection wana mteza kosala ete Lucifer na ekiri na yeba ange na yeba démon. On ne parle pas de sorcier ici. Il n'y a pas de sorcier. Mon sorcier na yebi na mate eri na jour na kota na Bible. Ba Bible comme trop transfert bazao komaka na ndenge na bango. Mais ces démons là qui est des anges servant Lucifer. Ba kote la ki Lucifer na bitumba wana. Ba ange musu batikalaki ba kotaki pe na bitumba pona ko défendre l'enfant. Cette guerre là mute sala ete Satan ko pora na ye na mukila na ye wana atwalu munaki un tiers ya population céleste en dehors ya millions ba ange lui ba démon oyo ba kokoma lelo ba démon bien sûr ce sont des anges d'abord de Dieu. Les anges déchis alors na ka oyo additionné bango na un tiers lisusu ya botolaki na baka mususu ya ba oyo parce que ba bataillon toyebi na biso te bataillon céleste armée wana mampinga wana ezalaki na combien de divisions jusqu'à tozaka kolobela ba archange Michael na ye moko Lucifer. Mais il y avait aussi d'autres camps, il y avait aussi d'autres divisions, mais à l'intérieur tolobaka été un quart, un tiers. À toi, ceux qui âge, 1000, un tiers à 1000, presque une 300, il y a âge sous ayako longo la bango sous komboli bango na mukila na ye, a additionné bango na groupe muan na ye. Et c'est comme ça où moi na oyo ba réussi ko protéger ba ko tsaye na pembeni ya tata nzambe. L'enfant était protégé par l'Éternel lui-même. Na force na ye oyo ezalaki na kanya ko défendre mwana. Est-ce que makambo sili non? Quand Satan tali baboke maman va continuer kobota bana, je dois la tuer. Ne alali mama wana, kolanda la nai mama wana mama na ba bes ba déficient ba papu ya aigle aki mama kambo yo ngaite kende kotanga na mukala Apocalypse 12 to lekela kaka wana na saka ko reprendre pour la bandeko to zwika ya koleka wana te. Mapapu wana nde mwasi wana mbango elekaki mingi. Satan ko aiko kanga yete abi okay lokwa na resi ko kanga yete problème ezalite. Mena ko bwakela yo moto na ngao na soi na ngai swa bwakela ka soi ya poto ya moto wana ya lako ya moto makasi. Pa moto mo fallait atteindre mwasi azali ko pumbwa en plein vol. Même abele, oyo Satan azalaka maître nango, azali protecteur nango, azali nkolo ya ko veiller sur yango. Vanda na yo kalme mabele zwaka su munoko na ye bimisaka wa. Melaka nini? Lako nyonso na moto nyonso wana, mai nyonso moto wana ushune ka sidérurgie. Avale yango nyonso. Esalete mwasi wana abiki. Bible na mukuse mwasi wana akimaki na zone oyo ezalete pour une certaine durée ya ba année akovanda akozala wana kaka protégé dans des déserts na place moko aride oyo eyeba ni pe kutute. Et alors yo mabele muto bikisi mwasi wana de place Satan kanda ezuye contre mabele parce que mabele muto sauver sous mwasi wana bisika oyo Bible pesa ko confirmer ete quand
Satan siko ezali sous na mama wana te, mais kanda ya Satan siko ebaluki pour la dernière fois na dernière minute qui na tao tozali contre descendance nyonso ya bana nyonso oyo bakobota mana sima ya mwana oyo autikobota. Pourquoi? Parce que c'est lui l'héritier du père, c'est lui l'héritier ya babiloko nyonso na bambula. J'ai travaillé pour rien pour na protéger mabele oyo nalingi pe nazwa yango, j'ai manqué ya kozwa yango pete nani akozwa yango, c'est ces petits là et ses frères et ses sœurs. Descendance, progéniture, déplacement tozali. Tozala nous reportant ozonga bongo tokososola. Pourquoi kanda ya Satan ezali kaka na mabele précisément na ba oyo bakozala na descendance ya mwana oyo e mwana yango nani? Deko nanga kokende musikate. L'impresario Joachim Mezambwana, impresario Elinga Koloba, muntu azali ko représenter une équipe de recherche. Bazali o bayebi bakomelinga makambo oyo. Bazali o bapesinga pe information oyo naza ko bimisa biso nyonso oyo ya na mbala moko te ngana zwika ka mupiko wana naza ko représenter yango awa poyo ozo yango. Voilà titre na l'impresario ko kanisa teke ezali titre spécial. Alléluia. Nzambe apambola na tanto kiko tala sumwa répondre biso oyo. Bande konanga merci de suite aussi ko so kata émission oya la vérité place tozali ko lobela Satan. Pona bande ko oyo tozali ko continuer kaka na programme oyo na banda aussi ko yeba ete to sukela kina place ya ko yekola. Nani yango mwana wana oyo abota maki oyo tata Nzambe na ba ange nyonso batikala kina yeba protégaki. Mwana wana tosili ko yeba ya japoto ke mukuse ezali nkolo Yesu. Bongo ba oyo kobota mana sima na ye. Bien sûr que oui, na mokanda ya Jean. Etanga mi babisika ebele ete oyo nyonso kozala ngai na koreplate ngai na tata na ngai boy na boy tout ça wana tokokende musika te pona question na parce que mama mateya oyo toza nango ya Satan oyo ya nkolo Yesu tosili koyeba yango deja ete toteyami ya trop bamateya oyo continue koya mais lelo oyo tozali kokoba mpona kodefendre
mateya oyo po tosupporte kie Satan na po toyeba batrike ya Satan na po toyeba eske makambo nyonso koyelaka biso na vie tolobaka Satan place okoya komona ete ndeko na ngai tika tososola bien toyokana nayebi na ngai te yo combien de fois otangi na Biblia ke chérubin to ange ya Nzambe to Mikael ayaki na mabele mengai na kana koyi koloba ete na kaya ya Daniel mosakoli Daniel okonokotanga na chapitre 10 na mukanda Daniel okoya komona ete Nzambe azali ko confirmer comment archange Mikael aya awa comme prince ya bana ya mokili ya baoba kondimelaka Nzambe po ete aya ko pesa ye révélation okoya komona pe ete place Mikael ayaki suna mabele apona koya kozwa nzoto na tango ya résurrection ya Moïse eke Satan ayaki na bademon na ye bandoki te bademon signifie ba ange lukaka ba ange nini ba ange bazali ebele ba ange ya Nzambe bazali ba ange ya Satan bazali ba ange ya Satan baonde bakobenga maka bademon bandoki te parce que ndoki par définition mutu oyo yo kanza koyi kozwa mateka te na lipa pesi ole pili bumuno evimbi puis ma okomi na bana ya butu biloko ya buzoba oyo boza koyekolaka na bapastera ba village biloko oyo nde yango biso zali kotelemela biloko pe yango mute bendi ete tika to na émission oyo etali Satan po ete na suka po to kososola eske to continue kondimela mateya ya Satan yo ke Satan ye mtalandoki ke mama oyo ye mtala kobomaka bana quartier oyo biloko oyo lelo yo lata ceinture de sécurité na yo surtout yo pasteur yo bishop yo prophète loko to ko kososola pe to koyeba na pe to biba na biso ana bakacha lelo sans l'arbitre na kati terrain. Place où l'archange Michael atantaki ko protéger ko kimisa ko lekisisa nzoto ya Moïse. Satan atelemelaki yango. Archange Michael bitumbana kokaki yango te me alobaka ke tika Nzambe mtakela ngai na yo alakela yo. Place wana nde nzoto Moïse elekaki. Place pe Satan awa to ya komona ete Satan na place moko te na monike partout Satan azali komona na mabele oyo. Inike place ngana yebaki Satan ayepe na mabele oyo. Place ayayi ko sengela ke na uti ko sala ba course na ngana monde ko waya lingelo bake yo moko oza komona na minute oyo oza na Kinshasa. Et puis après quelques heures peut-être au moins na Luanda batuni na Kinshasa boza na Kinshasa le soute yo nyonso totalement komaki na Luanda okomaki totalement na Paris yo moko individu c'est ça ko waya Satan ye moko en tant que individu taye ko mona na kaya Job aye ko senga atante Job mais avant atante Job pe asenga na Nzambe alongola la bo gloire ne wana comme ça tikele ye face à face basala face à face okoya ko mona na kaya kolo Yesu Masia. Oh mabele oyo nyonso ngai epesa mela ngai c'est vrai Nzambe apesa yango protéger yango mais aeshuaka mais question ezali est-ce que siko mabele yango ezala ya ye les places oyo ya komona te trick barise balokuta ebani koya ki ye maître ya balokuta ayebi ne comment zulaka bato mais akoki jamais ko forcer mutu place ayesu ko tenter ko yebisa nkolo soke bamabanga biloko nyonso c'est pour moi na koyi ko balola yango je peux faire ce que je vais faire de ça biloko wana ya une certaine vérité ezali wana. Mais il y a aussi un truc codé na kati ya babiloko wana. Awa tozali koya pona koloba ete kombo ya Lucifer ezali kombo ya gloire, ezali kombo ya nkembo, ezali kombo ya clarité, ezali kombo ya kitoko, ezali kombo ya tango mutu aza na relation kitoko ye na Nzambe na ye. Tango wana Lucifer azwaki kombo oyo. Tango Nzambe moko alasaki bamayaka ya ntalo, tango wana Lucifer. Tango yeko bebisa komaki na kombo ya Satan, dragon, le serpent. Même biso bana na mokili nga je me souviens ko grande sœur na biso azalaka wana ta koyoka ngai bien na mateya ya boy. Tango azalaka kotambola malamu na pembeni ya mama na biso kombo na biso yeko bengele kombo ne normal. Mais na tango yeko koma ete o ba pai etelie comme jaune comme ko sala ko lemba. Kombo te yeko benga esukisa. Et la même fille lobi combo X, Y, Z, l'icône a bon comportement comme comme Sukisa. Merci Jésus qui t'a envoyé au bal, au ben les combos Sukisa beaucoup kamatana parce que mon bal n'a respect et cotisiko et tout que azana et bon na yimo moi qui coupe na okota comment réservé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah comme moi ya batutango échange kana vie, faut faire attention. Biso mingi tozali boye